Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote balandi ya Congo check check TV Congo ngai wabino do la douceur na pesi mino ba mbote bonjour pe bonsoir bipa union so bozwami na pesi sous mon boss papa Sibo Mutombo na pesi bambote na pesi sous à ma grande sœur cœur sensible dans yende makambu dans yende kangi ma solo kuna dans ma grande sœur nazo benga Mikolo Diego Cordon ma sœur de sang je te salue là où tu es na pesi li sous mbote nanga na Alfred Mwinza yende makam na kata France dans héros dans l'ombre dans papa ya ba meti na pesi yombote Alfred Mwinda dans la fille à papa Altavi Mwinda je te salue et Isaiah donc quand on est dans le émission na biso vous avez droit de savoir et c'est ba qu'est-ce qui se passe dans balobaka la nature ezana pona conseiller biso dans ceux qui likame komeli x eza poete ngapena zo leçon ceux qui likame komeli y eza pona ngapena zo leçon ndezala kaka garçon moko boye Topé c'est comme junior azaka na 21 ans ayo mona moi fille bazaki na fleur d'âge azaki na 15 ans topé ça peut moi la fille comme na divine dans des alaka ka ba mai oyo bana bazora ba baptême ya basango wana do ba mai wana balobi et petara bana mutu mai wana sali que divine azui baptême de comme ka ba propre comme na ba propre na ye junior azaki na 21 et puis divine azaki na 15 ans et sali que junior azaki na ba grand frère na poto bika à l'époque les azaki soni soza ba ya na poto donc ba garçon bazaka un peu il travaille pas mais komboka naza baya na poto et ça li que ayo kolinga divine azaki na 15 ans kolinga ye wana directement ko de vierge ye donc Diego Kao ya divine azaki junior na âge ya 15 ans ko tomber directement na 15 ans wana divine azalaki a tomber grosse et ça li mbala moko divine na kati classe bayo ko tike la junior mwasi batike li junior mwasi bavandi divine aboti na âge à 16 ans aboti mwana na ya mwasi baboti la vie continue dans la vie continue parce que grand fois ya junior na pota lobi au lieu que na vanda boy nga mona poto na zala kaka o ya bengi fonga pe na zwa bras droit msusu to ko matami balé na poto de façon que ce qui nga pe na bimisi y pas bimisi donc ba ya o bazana ba bakenda poto te po avanda akenda poto pour que le coup ma famille kende liboso donc akenda poto po abong sa famille na kat na mboka bakoko grand frère alobi non petit frère nanga na kina komi déjà na bana mi balé na luka moyen ya kobeng saï à s'organiser au lieu que ngaka na bois que la ke ba poisson na la saï comment on pêche grand frère wana la bolingo na nyonso na kayu na ya 4 ya mawa abina c'est la petit frère nanga ba démarche aya na kati ya Suisse les garçons juniors ba salele ba démarche nzamba sungi aye ko kende Suisse atiki divina mwana susu ya mi balé na maboko mwana ya 2 ans ayo kende poto ndezala kaka lokola cœur sensible alobaka mibale msusu bazaka bakadia pemba dans le garçon ana kenda na epoto non pona lukavi akenda na epoto pour kakotaka ne ba concert akenda na epoto pour que akotilaka na ye mindele mbongo ya kolata apubliaka na Facebook bamonaka yende danger donc bamonaka yende akenda poto dans le garçon azui kichas na poto plutôt atiango na mutu grand frère na ya bengi avanisa bileki nanga biso awa tozaka be donc pour que ngana koma na stade na beng sa yo j'avais fait ça na zala ki boy mais yo komi awo yo li olanda ba conseil na komi ko zonga bandak ba 1 heure ba 2 heures c'est pas bien zonga sima otiki famille na yo otiki mwasi na bana na yo dans o bazozela OK osala quelque chose mais yo komi dans des ala carte sumtake pota komi na borgueil ba français komi na ba lo poto non grand frère moi je suis responsable je peux pas comme ça o lo balangai o katela kanga non ça se passe pas comme ça nga naza parent donc je peux pas au katelanga era kozonga je suis responsable grand frère non na boyi toza responsable mais nga na lingi que non tellement o ya poto
te po na olataka oya poto pour que obengisa mwasi na ona bana na yo osala quelque chose na mboka na lingo tambola boy te grand frère je suis désolé tu vois nga de yasi na koli na za parent tu peux pas le bananga na zonga ka ba herbe grand frère le bien OK c'est bon dans ma maison aussi nga pe na ko accepter babuzo bate yo zongela kanga ba 1 heure 2 heures moment moi j'ai mes enfants j'ai ma femme à la maison donc ceux qui bongo Lucas chemin na okende mais l'avenir nous donnera raison on est aquí Lilobasuka grand frère. Junior au lieu que ami qui se bappe sur concert nan conseil plutôt au vendre le bâtin grand frère nanga za raison boybo le bâtin ah merci pour la on met un peu qu'on changer orgueil dans yeka orgueil tellement na Facebook ce qu'a posté photo ba nyonse yonde jika yo leki bango ezo vimbisa mutu dans kenda na poto dans poto ya kenda na 17h akenda na poto pona alataka akotela na ba mindele mbongo. Et ça, les premiers mois, deuxième mois, avant d'ina ba camarade, nzamba yo ko sunga junior, camarade na PCM mukanda. Wana déjà savoir ka bangunde simbate. Asali déjà 2 ans na poto, abwaki ngunde simbite. Orgueil kaka camarade na PCM mukanda salaka. Premier mois, sali 2e mois, sali mois 6 mois le bité ko vana baba camarade boy soni, toza awa boy bengana vana na sima batu non ayo ozandako. Era bengi mois cinéma wanga boy na grand fois tozo kanate na zundako na mois salobi ah papa. Ko zandako il faut lozila non bisoto ya po yo zandako na minute so yo weli mambo zandako. Ko futa ndako. O futela bana minerval. Ozape na mukanate donc ozo sala na mukanda batu. Il fallait oser la na note nga na za mwa mobali na ko luka na yebi combien na ko sala. Les garçons ont rozandaku, azo sala azo futa ndaku, azo tinde la paix moi sinakini awa mbongo afute la rabana mais mbongo ngozaka insuffisant au moins tinda moi ça 50 €, ba futeli moi bana nani 100 € na classe, moi 50 € batikali basomi moi ba mafuta moi provision pour que bana baliaka et puis continue ainsi. Mais à un moment on a divine zaki toujours na belle famille na et bino mo boyebi comment cause na belle famille de salara. Donc divine vraiment le but de la douceur. Donc na endurcir ba douleur na kat na famille oyo non seulement pas mobile mais na ba seme ki na kat ya libota donc na moni vraiment ba mwinda. Donc moi ça se passe solo azolela donc ça fait vraiment mal quand la combien mon bali likolo ya orgueil ruiner vie à moi na batulelo okeno akomi koya apesa solo na plateau. Les garçons dans des alaka ba botelier sous mukanda na o ba pesa ki ya salaka azongi sous chômeur al bazong selier sous garantie azongi sous pas ba camarade 4e année moi si peka na Congo a moi ça le but de la douceur naza moi ça dit quand même dans moi ça dit kaka ya combo mais en soi boy en réalité naza moi ça dit kate parce que je manque même à ta compte bancaire oh naza na $200 que nous avons non moi ça dit ka dans nazo traverser ba nini ba passe moko nazo kokate. Les garçons 5e année kokoka azu sundaku kakabo ce qu'on a ministre tozolo balelo. La fille a le but de la douceur, na lingana mobile nanga nazala na 15 ans. Lelo moi nanga komi na 13 ans ya liboso. Moi nanga ya mi balé junior akenda tikanga na moi na 2 ans, lelo moi na komi na 8 ans. Je fais 6 ans ya causer la mobile. Donc ce qui na bina 15 ans, na âge na komi na lelo donc na sali 13 ans. Ya causer la ka mobile depuis donc tous allons ensemble na ibi nanga mi bali nous soutenir na vendre ka pona causer la. En plus pile repé sala ngana na parce que na prière. Avant notre mobile nanga voyager na prière car vraiment na bi Seigneur est-ce que mobile vraiment d'aboti singa boy est-ce que ça nani et ça vraiment yenda za mobile a dessiner nanga ou comment la fille pas ba réponse na nzamba malo baka na mobile ya dessiner na ye wana abi kute tomba jour mususu na lala na prière et ça li que na senginza mebilembo et coïncider na tonto la mukingai na mobile na toloti bandoto moko et le que ça la kena vanda na supporté 6 ans oyo mobile ya kenda il m'a laissé comme ça donc et le que ça la na vana na libaleza parce que na yeba ki ka yene mobile a dessiner na ngane sali kenda ko matina 6e année mobile ya kenda poto na zata na compte bancaire te bana nanga bazo souffrir abisuko le que ce PC passe aya na minute oyo rentrée scolaire oyo 2018 bana batangité mobali azongi pa ba camarade oyo apesa ke mukanda salaka abotelier mukanda na ye. Na minute alobi bana batanga te famille na epé comme loba junior azaka mwana batu na 15 ans maman banga komi ko loba soki abotela ka junior moi si ou comment donc
alobi do la douceur soki kezaki belle famille nanga ezaki na kinité ndenge na lekanga moko na plateau batalanga comment je suis belle. Adam moi si ya pembe kitoko okakole nelo monte mais juste kaka au nom de l'amour au nom ya message ozo ke mobali ya vina ye wana nde sala ke avant da sala 6 ans ce qu'on a minute alobi patience na ye komi na suka azana ni passeport na minute on est sous dolo baboy alobi na sous na uti ko defa $20 pour na te kata mikate de façon que bana nanga na tongo bazoka moi quelque chose. Tala na niveau na komi na ngonga mwasi ajika na ke kondima baseme ki kofinge pa o ko ya potif mafuta baseme ka roya o susa roya alobi bilobela o ko ya mais au nom de l'amour nabi mobile nanga tikanga awa na nini et pas belle famille je peux pas soumission nazo continuer ce qu'on a minute alobi patience ne komi na suka asala nini a quitté libala sundola bana ou bien azela kaka dans ce qui peut mobalango a rosa mukanda mukolonini dans ce qui peut mobalango o ya kenaki na poto dans mobali o poto na ye kenaki na ngote pour que aluka mbongo to mona ka baninga na mso ba West Africa bayaka o mona moi waramo bazote kaka ba tige aote ka tige pamba mais au mona ye kaka na polo mo comme sous des polo surtout ni mais toi tu as l'argent pourquoi tu changes pas les habits alors banayo moi je suis venu chercher l'argent hein? Moi venu chercher l'argent moi venu pas au Congo pour s'habiller moi venu au Congo pour chercher l'argent mais pourquoi pas biso ba congolais to mona pe batmuso ba kena ba poto na ba 6 heures lokola ma tantine Brigitte Kenge Mbanza na kati à Paris donc ye akena na poto na 6 heures azoya ba kwenda vutuka je te salue ma tantine et puis sous ma tantine Anne-Marie Banza donc yonde makambu donc bakena na bango potote pour ke bakotela mindele mbongo basomba babilama na bazara basomba babilama na ba HMT donc akenda poto abina tiki famille na Congo je le sais une famille dans ma famille est pauvre je suis venu ici en Europe pour na bunda pour que famille nange zala bien junior nanzela ya orgueil aboya kikoyo que la grand frère na ye le mémé na chute ndenge tolo babo écoute moi ça le but de la douceur coute au mona un message il manque même l'argent. Il y a un crédit pour benga tala niveau. En plus ce qui est grave grand ça est dernièrement auto global que non junior à l'équipe orgueil ma casse. Grand ça azaki na camarade moi camarade aurait mobile a gagné qui devait loterie a betaki azaki marié. A proposé grand ça junior lobby tellement moi si junior a Romeli na Congo to me capé ko luka quoi des voies et moyens a me capé ko déplacer na Congo tellement on a beta ki nazaki marié na zoye to ça la couple bino ka botsambongo na ye habillé to kende na ye grand sœur a bengi junior tala boye un tel a beta ki devait le terrain lobby to na ba ki na moi sinayo junior catégorie ki te ngana ya poto pona luka mbongo donc dans le Cambon, on a moi na bana nga moi na jamais ko kende pota bandine États-Unis bon ya awa na Suisse jamais moi na ko ya na bana nga directement je peux pas accepter moi na tikala et aya bana nga batikala moi na il faut aya awa na bana nga ta l'orgueil la fait le bloc et matissé sous ma foute et ngwana mobala ratissé États-Unis karaboye au moment où il me casse c'est à ta passeport. Lelo moi ça dit comme moté kamikate na coin donc moté maman c'est au Seigneur donc la fille azobete na ngali solo j'ai eu de larmes ont écoulé dans Nathalie que comment moninga moi ça va bien à le but de la douceur na tikala ko yeba mobile mususuté à part junior alinganga na na 15 ans lelo na komi na 28 et puis na zaka kanaye siko 13 ans nanga on a vandi na e kende kaka pamba boyo to nini famille n'a commis koloba siko na sala nini mais si mané toloba kaka vous avez le droit de savoir na zanga monter na plateau ce que ko fongola abe vitré na biso ba mona ba invité nanga tozana bango na kati ya plateau donc na robanda na bili wetu balobi yende makambo donc moto azaka soka zili solo na lambiango donc pour ça a giflo na plateau papa Billy to peso mbote. Ouais, mbote na yopi. Bonne santé. Oui, santé na ngona na ta saka bato Congo check to zala kite yango toye ba tala bien ndenge suki zali mandefu basulutani c'est que to zala ki pena coffre quelque part yango to zongeli pena masolo na pesina na bambote belé na bato tout balanda Congo check
napesi pena mbote na ngai epa Jocelyne Muzitu na Paris, napesi ba mbote ebele epa ya Jeanne Mafura, ba mbote zele place ozali pena. Merci beaucoup. Oh, merci papa Billy. Donc oza susuna la patronne balobi botama muluba oyoka elengi dans babi nzoto mike mais bokonote Darly la Canona Love. Bonjour la Canona. Oui, bonjour de la douceur, bonjour Namba, bonne nabiso tout ya Congo Check Check TV, na profité na pe sambote na maman chérie, maman Anne Bapeledi yalinga vraiment babenga e mingi, maman Anne Makonda, Papa Arsène Makonda, Myriam Makonda, Nalingi Binomingi. Merci encore à mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo, Papa Azam Tema Mounene le quoi stade de martyr, pardon, trop parler petit, ouais. Nalingi Binomingi, merci Penayo, nous avons opportunité, il y a quoi intervenir vraiment dans l'émission dans Lelo, merci. Merci beaucoup, donc Papa Billy. Dans mon thème à moi c'est Zolela, ça lit 6 ans. Au nom ya kozala moi ça dit kamazata na passeport le loba na ba otanga te likolo ya orgueil mobali azana ngona poto azana e poto achana mutu donc ye akena na e poto po Alex Abso babilamba na Facebook donc akena na e poto po na koluka te po na moi na ye mais moi ça zolela donc po na yo attend que mobali je sais pas ce qui ya oni nango nzala kaka ya kolata bilamba chino na Congo nde sala ka soki bokomi na poto boko makokota na bazara kosoma babilamba donc je sais pas ce que ça ni bilamba ba chino ndem te sala ka na boko mamutu mamunani munene bongo comment. Non, eza bongo te naibi bato mususu pe bakenda poto azorata kosoma bilamba te. Kolata ezala adon. Kolata ezala adon, mutu mususu akozala yebi kolata mais possibilité zo permettre te. Mais ceux qui nzamba fongoli ka moi tuyo moko boya ke non, moi possibilité monana. Je suis sûr que mutu na bando soma na bilamba parce que ils avaient vraiment don ezala na kati ya mutu. Bon ngana azonga na nuka epa ndeko na biso a mwasi. Ocholo ba awa ki aza vraiment trop belle. Alors, oui, Vanda. Bolingo, ce que vous avez la façon de le les allo lengi na lo bagate na ba émission mususu. Parce que nous avons victime na makambo bolingo. Nga bolingo eleli sanga pendant 4 jours na ko kobimate na zalo c'est que na tikala bongo. Et mon tikala diba. La moti, bongo ça bongo. Bolingo comme ça mutu avec les kataka ba misisa oyo et pesaka mutu courage ya komona bolingo e kotinda mutu amidie mika bolingo to tinda mutu azimbeli ya michubi alors basakana na bolingo te tellement tu l'aimes na l'histoire ndenge na yoki yango awa olobi ke tango bandaki mo musala muke wana me moi ça 50 moi ça bandoya malaki bando soma bilamba. Mais moi, ça 50 bandoya. Tellement mon salaire est athée aussi au vendu temps et belé 6 ans. Et ça est belé ma casse. Je te demanderai, ya kozalak toujours fidèle. Fukama, yebi sanzambe. Oloba ke mobalo azamba la vie nanga. Nzambe pambola zo musala. Ko condamné teke parce que a boyo ke États-Unis non atanga na ko ndimangote. Ma femme à moi ba voyager na mutu mususu ke na États-Unis. Tant bazo voyager wana ba komi ke baza couple. So ba komi ba pesa bango tel moko balala parce que baza couple. Mais papa ça ka voiser moyen pour que au mon appel moi sans parce que yo boaka kingunda ngunde simbité ça voiser moyen pour mon moi sina yo c'est simple. Ezavi à moi na mobali saira soki raté le lobi que raté te mais c'est pas que moi si nanga ba voyager na mutu mususu na mukanda na bango bazo voyager wana ba komi couple so ba komi na États-Unis couple ba ko ba te que moi ça que là la kuna mobala la boité premier jour bozo comme ba pesa bino place moko ko lala siko yebisana moi si nanga kela na mutu mususu na chambre nga na zate alors moi j'aime pas qu'on me partage et loko ni ne koleka kuna tu vois alors na ko linga tous te moi ça qui ndé bon parce que famille à moi si ba ko loba trop. Moi ça qui n'a qui poto na ndenge nzela mutu mususu na nzela mobile na été valeur mobile ozalati ndeko nanga moi si zala poser je suis vraiment choqué na histoire na yo na bindeni bolingo sala pasi soki mutu atiki yo tamulai na bindeni nyokolaka motema ya mutu alors s'il vous plaît nazo senga yo continuez toujours na mabolongo na se bondela nzambe asunga mobile na yo mobali azongi sa conscience na ye ezamilie mususu échangeara batu okozala quelque part. Par exemple, Ozana Lubumbashi, Ozana vi muso sozo mene. Ceux qui ont eu à Wanakin, au monde vie échanger. Ceux qui ont eu à OK na poto vie échanger. Mili échanger ka le lenya mutu. Tellement que poto échanger yé.
mais yo yebi mon bano temps bozalaka omoni ke poto changer yebi sans nzamba zongi seninga zalaka la Bible dit nzamba vraiment aza le même hier aujourd'hui éternellement changeaka te tellement aza nzamba bongo yebi se Seigneur yo muto changer ba kingani yo muto sala boy sala pe pona mobile nanga Milito zozongela yo dans balobi buka mabolongo dans de même olinga ki mobile no balobi buka mabolongo la kanona attends que moi si li solo oyo mobile akenda na ye a diverger yo Diego ka na yo dans akenda na ye atiki na moi na 2 ans le moi na komi na 8 ans ni passeport aux autres des alata moi Sylvie na bossa ne puis la fait lobby jamais atteindre na téléphone Android du tout neuf na carte za la kaka atteindre téléphone flashé moi ça dika à lobby de la douceur ata yo moko moi ça dika batinde la robe à téléphone yo ke na kaka na boto ba flasher le téléphone est-ce que vraiment za la ka vraiment est-ce que vraiment nza mais vraiment lo baka na vraiment ba la vie ou bien nga moko na ba penser donc la fille comme ko douter na ba message yo qui nza maintenant donc comme ko lo ba ke non peut-être ça ba penser na ye ndezela ki ke non azo conclusion attends que moi si au sali dans analyse nous andeni na problème merci de la douceur nga na kokite kocha mutu na erreur na lobango chaque fois atata na solana papa mokonzi na lobara mieux vona sa likambo oyo et faire souffrir nga na ibake na oyo kapasi mena kata likambo na mukuse omoni baba se belé lelo oyo eloko yebo mama ba ocha mutu mobali soit diverger nga ye wana nde aza mobali ona ko passer na reste à vie na nga yongo mona mambo nyonso zo se poser ozo comprendre mutu mususu akoyaka na vie na yo nde baloba mutu mususu aza ponte aye wana ka leki na ekei eza normal na boite na bite ke mimbali nyonso eza nango pe nga amona ba film mususu mbali mususu a diverger ye wana pa bala ba komi pe ba boti bana lelo bakoli mais za mibali mususu te ozo mbali mususu azozo na valeur te ok ba mama biso na kala ba nomo na nini mobali so akuti o vierge mobali wana ko respecter o makasi ya kolingo makasi mais lelo eza le contraire au monde azo s'en fouter na yo. D'abord moi si ne bandeli ezala ke ba sente yo ba ye babali batiki yo pa ba bokilo parents oyo faute minga no kende sango na ba parents boya ki na mwana bino ba sente ye boyo kotika ye botike yo kike sango famille mobali lingeti na mwana ba na poto ke ko luka vie mwana bino na babala été pourquoi pas bazwa ki mwana ba bazongisa ki ye mwana ba akweli deuxième zemi mais là pardon na kati mobile baki non donc à l'hôpital moi za bolinga moi ce n'est pas na sécurité moi ce n'est pas qu'à l'assurer moi soit na ticket na kindo il faut qu'à tika na belle famille na aboya ki parce que zala ki débat donc belle famille zala ki pona koya na pona oza moi na bango mais mobile za ki catégorie kalobaki moi ce n'est pas zala kana maboko ya maman donc des sali que moi ça va moi ça zara na maboko ya maman na moi ça vrai muibi dans la douceur yo moi site na rosa na vendre pas bokilo so na poso sa mobu non ça na façon nyos na kosala on a façon nyos to ba ko vendre pas ba bokilo eza assurance te nga vanda pas bisoti naza na papa mokonzi azawana est-ce que nga na ke no vendre pas mbango te to le beza assurance te tango linga na muto ebi ke nazu engagement na muto tel il faut na respecter engagement wana ba yango mo na ndalo ba famille na mo basala mabe tango boye déjà babali mwana e babali mwana bino te ba sente mwana bino bozui cadeau botike lié yango mobali na zu na valeur te po famille na bazwa ka tante epene ya ko nyonga mwana mobali wana a sente mwana bino d'abord na 15 ans azo ya kepoto mombo poto mo ya ko sala buzoba ti lelo ovani pa babokilo vandi ozelani ponga na lobango moni mobali so bozani na kinbo souffrant na kepoto bossa na ye wana ke ko lula ba oyo ye ya reva mona na ba Facebook so kaza na capacité ko lukaria na ke ko lukaria na yote to ba mwana mwasi omoni kaka ndenge mobali akenda kibe amati aéroport anjina ndenge mabete fala sala retour au bercail azonge pa na bango omoni tant que atikala ka vande pa na bango a continuer au buka nde baba obuka mapeka ozo continuer kaka toujours oui ndo mona mabe o nyonso ekomi mais la canon à l'amour supporte tout maman ça mambo supportaka distance c'est kabola bolingo la canona mibali ba mabe otiki moi ça na deux bana okomi kuno comme ça n'importe quoi yaya na ye moko abengani même na ndako c'est que makambo bando sala po yaya ya mutu akoko comme na niveau obengane te zakle ka neto zana ebe ngana kepoto zakle comme niveau obengana ngate c'est que na sali makambo eza grave
to ba nazo respecter te makambo nga na kuti na ndaku na ba aza mona mobali moko mabe tanti na biso conseil na repesa yo mingi msumbali msusu nga na mona mobala olinga mwasi ebike mwasi aza nzembi pa lingi po mobala ye kokuta ona bana mibale ozana droit ba olinga ope babali yo ba mama bana 5 ba obala ba ko limiter vie na pa ba bokilote po moni lelo nana zui musate mobala tellement za mobali moko boy asalaka déjà ba vie tanga ozambongo ebele de la douceur na kosote obala mwasi na na ye après mwasi ye ambela donc zamba l'accès mobala vie na ye wana la omoni quelque part na habite moni nzambe pa tia bat na ba confusion ngana biso histoire à vie na za tamo boy na kepe na église na sona prophète na zana mobali mo na binzambe papa prophète na za apostole aksanga mobali so azalenga maloba ke mobali na zalenga mais leo tozana été aza mobali vie na ngate pa makamba sala ngai to ba muto azala mobali vie na ngako ko sala ngote omoni quelque part peke boya ye pa mobali wana pona comportement oyo ya kopesa moninga conseil muto sana bolingo ya mobali na ye ozo seke mobali anza mobali la vie na ote seke yo komo douter ba parole nzambe tellement que ba ozana ba doute ndango mobali o baloba ki aza mobali la vie na yo akima yo parce que ozana ba doute trop nazolo baboyi ndeko nanga mwasi mobali wana nzamba lobi ki aza mobali la vie na yo maloba nzambe kokotisa doute te parce que Dieu akopinir yo ozomona bato ebele batia pena temena maloba nzambe bible ezotalisa biso basuka wapi tellement que c'est la parole de Dieu simba maloba nzambe la Bible dit il est le Dieu qui n'abandonne jamais il est le Dieu qui ne ment jamais dans la douceur mon atana azaye mobali ne po bazena kin ba souffrir nzamba habite mobali na ye mais nata oyo oui makambo changeaka nzamba changa omani ka verset biblique nde chanza te makambo lelo to vivre na monde chanzaka papa et chanzaka moni mwana mwasi wana abimisi zo ba po 8 ans ya rovande pa wa mobali soki ami vandela ke pa na bango mobali na banozana ko banga ebike mwana sala bêtise zate po mwasi na mito zepa na bango aza exposé soka lo sala n'importe quoi sala ye moni mwasi zoba po mwasi continue rovande pa na bango on a très fâché là canon a très fâché papa Billy pardon dans Babi plateau et Indi donc je sais pas ce qui n'a loba nini mais émission de César non pour na koloba ba des fois mninga meza pour na comporter comme ça parce que la fille maintenant a devant une fête accomplie il sait pas à ça la nini là canon a lobi non eza faute à moi si mais papa Billy lobi moi c'est tellement de gens zamba loba qui na mobile la vie na yewana a contempo kama bolongo siko comme conseil la ligne te trouver solution te trouver dans la fille azolela dans ayebite soka sala nini dans à l'objet de la douceur na ministre na comme vraiment ko natika bana parce que famille na ngai komi ko loba maman na comme tout na divine na botela ki yo junior o to nini maintenant ce qu'on a zo ba tena landa prophétie nzamba pesa kinga obi na landa famille na nga azana poser à conseil atika to à continuer donc papa Billy donc comme da coucher vers la fin comme conseil que la dame puisse faire quoi nayebi na Bible tango bana Israël bazo bima Égypte nzamba bisaki bango isobo mi Égypte bokota mala moko na Ghana ezana nzela ya mukuse ya soki balandi désert te bake 2 ou 3 jours bana kana mais bakendaki nzela wana te bakendaki na désert bazwaka ba passe belé pour bokoma na Ghana alors Ghana na yo ezaba makambo zokutana nango ma demoiselle vie na yo okozala vraiment heureuse na libala na yo tout ce qui se passe kanga matoi na yo talela nzambe talela mobali tango yo ndimaki mobali wana dévierge yo bondimi ti bo bando botana mobali wana mobali akepoto o ekomi na poto mais quand même ata téléphone ndenge bando ya na carton te quand même bando so téléphone wana ezana mibali mususu bakenda poto akeka poto lelo lobi a changer numéro abenga suma swana te moi ça comme loba mobali nanga depuis akenda poto numéro na ile kakate mais ye mobali ngo numéro ezoleka azo sala même quand même effort ya rotina tamo quelque chose pona yo bien sûr azuna no musala te azana mukanda te to ebi réalité à poto tellement que tu vas en Afrique mais réalité à poto to ebiango muto azana mukanda te mais asale fort adjembe na mukanda moninga pose au moins quelque chose tu vois yo okanisi ke babengene na ndako pamba bato poto bazana maternité mususu biso tozana ngote na poto peut-être oko koma na poto boy oke vanda na ndako muto asambelaka na Branham bango balinga ba pantalon ya kanga dadite balinga mwasala te biloko mukusete siko peut-être mbana ninga zana sawa alingi na ba forme akia sombi pantalon nemo ya kata fumbo alati babeba ne babengane na ndako yo kanisi babengane ndako pona kindumba pona ambiance non mais pas bilata yo moko grand frère na yo abengi so na poto puis abengana encore au nom de rien comme ça buata yo moko yango nazo na choloba non
akola ta pantalon kata fumbo par exemple qui a vendu nanda quoi ya muto asame na Branham soki ebisi longola pantalon na lingi yango ne ngana mesana kola ta boy depuis na mais bango de bazana baza une famille catholique. Alors bon je n'en conviens pas ya mais nazo ngana pesa ndiko na biso conseil ozomona ke na tombo kate la kana linga pesa ngakanda mais tellement que likambo bolingo salanga pasinga nga mutu bozomona oyo motika les gens ont bête la bino li solo ya bolingo salanga pasi makambo nazolo ba oyo kamela ka ba mayebiango makambo oyo nazolo ba oyo Sanso da Costa yebiango makambo même nga nazolo ba oyo taveli ni na yebiango. Alors les jours tokobeta ngo bokamwa bolingo basana na ngote alors alinga pianga kanda mais tellement et ça la pasi kamwa bolingo na linga tena pesa mutu nzela ya ona zakaka du ndeko nga mwasi fuka maibi sanzambe apesona no kimia yebisa kanzambe muni kimia opesa bilimbi yetango bando souffrir pona bolingo nzambe pesanga kimia wana nzambe opeso kimia wana tango olata kimia oyebisi nzambe Seigneur sungo mobali wana opese musala apese mukanda tango mobali ozoka mukanda azwi musala mama yona bana bogomata un jour ozoni mihona ngaka na émission oyo obi makamuno loba elatanzoto jour ngo benga nga prophète. La fait le bin à mati ba mangé na lembi na sali ba jeune alors bin nga $2 par semaine balinga balia casser toujours mais moi je mange que 3 fois 4 jours les arapo na ba jeune na jeune pour la mobile langa mais ba jeune on a zomona peut-être nzamba zomona langa na mobile lui peut-être ezaki ba makanti nga ezaki bongo parce que zomona jusqu'à présent lobi ata passeport alors bien comme c'est niveau so tumda beng a bengi moi ça dit comment na au fond de lui lobi a finga yata. Moi ça dit qu'a dit fois dans comité squabi bangomba mati ba jeune action de grâce à dans le but de former mon bal latinata moi ça 50 € en haut or quand vraiment à 70 et qu'une église pour ma fond la mobile ne bandela mais jusqu'à présent rien ne marche à continuer car papa ta yo mon koso indérona moi si dans la Bible dit ndekona moi si avant l'année kana libala moko ka que non mobala kina na epoto basali lelo 13 ans mobala zo satelo monte dans au CP là avant daka bongo papa. La Bible dit prier sans cesse et là on a yebisa yo bolingo ezalo kona ndeto betaka ba masolo mususu yake mutu moko yakendaki bakenda oboma ye e bakenda okatelo boko te bolingo emona na kana miste mesala ka ba dégâts bolingo okozwa décision lelo ba pesio conseil boya mobali wana poza kitoko oboyi mobali yango parce que azosala lelo te oza kitoko oyokutana mobali mo boye na ebandeli ala kisio bolingo mo boye na katikati okomo souffrir omoni peut-être même on a liwa tu vois tellement que je supportais trop depuis départ ya mobile na yo 6 ans continue toujours à supporter Dieu pourvoira Dieu te fera grâce yo se confie toujours à l'Éternel. Okozala vraiment de si te tanyo sozo le kisa ya kolala na ba église ya komata bangombe tu seras payé. Liboso nzambe na biso azolo ba vous tous qui est fatigué et chargé venez à moi je vous donnerai du repos. Un jour tu auras. Alors tika kozala te o supporter be tamulai olingo koma ta ya lipamboli na yo ozo ngo lâcher yango parce que tu ozo mona bato bazo seka que moi ça dit ka ndenge nini ozo ka ba la kana nazo peso conseil oza kitoko boye mobali wana non keba lipambole yaka soki lingi yaka boye Satan yaka pena makamunaye. La Bible dit quand les enfants de Dieu se préparent à faire du bien les ennemis aussi se préparent pour les combattre tellement que lipamono comme déjà pembeni tala bangono ne bazo se préparer bangono mususu bangoyo bala kanono oyo bangona bazo linga siko ba combattre lipamono eyati mais la katuto siko lipambole ngo ya mobala za mukandati abwaka kutungunda ba refusa ngunda wana siko lipambole ngo yana ndeni miracle ko kita to comment Dieu est capable. La Bible dit il est capable, il est comparable. Maman asa capable quand les lones to salé mission boy lobi mbala zu mukanda tu vois et c'est comme on se confie à l'Éternel. Mi pesa ipanza mekane mi pesi wana kolanda ba conseil ya batu tende konanga ya mwasi basaka ngana ina mtu sana na bolingo te soki oyoki kaki ya boy mobali wana s'il vous plaît pesa ngani numéro na ye no beba na fort bolingo basana na ngote to saka na makamusu me bolingo te bolingo isi sanga nzoto ti lelo nazonga munene te keba bolingo esili sa biliwe tunzoto la patrona la canona oyoki avi ya papa Billy pona yo la fille se demande la canona za moi sebi comment biso te de biso parce que to abina minute de la douceur na zonga vierge je fais 6 ans sans ma pouille tu peux imaginer donc avant na pas ba bokulo donc beauté na ngai ezosila na ngoka pa mobali oyo je sais pas na sala nini pona yo tant que moi si asala nini mobali akenda avanda kaka
a continuer na ba mangengenge a continuer ko sala ba jeûne prière nzambe akosunga yo comment soto ye na makambo nzambe nzambe jamais sara mutu tant tokela ba prière toke na bit nzambe fa pesa nga e ya na mutu na ngana tant nzambe pesa ya no telingo la sanzela no lingo tambuleza mabe na rolo ba bongo parce que abanda okende ba mangengenge ti lelo prévenir mobala zo mukanda te elingo la ke tika ko forcer makamobo makamba bolingo d'abord ba forcer ngo te poso comment forcer yo ne muto bando souffrir na minute magatu mobala osala te aza un poto aza bien a pe ma bien mais yo za charge abana mibale pe evangeli ya babokilo ya Kinshasa na biteke babokilo nyonso baza mabe ya ba semika mso a pesa yo azoloba loba emsu mwana na tongo lelelo mo azoloba loba eza batata mwasi nyonso te nde Mbappé saka bana bandeko na mombi loko na kimia al sanka bakisa eloko moko boya koloba ndeko nanga mwasi na ko conseiller yo kanga eloko yo adagio elobama mobali oyo osouffra na ye to mobali banana na evi yete wana ndo okovanda na ye o passer reste à vie na so baza ka mibale na mokili. Mais excusez la patronne nani la patronne assemblée de ciné nzambe loba mobala vie na yangwana ko sambela te moni sambela biso mo nem to cha nzambe na confusion zo mona nzamba emso ko ya no lonini o monde ti peut-être ngani na sabwe ne ba nzamba yebi mutema na koleka ngamko habike ne ba darling akaka papa mokonzi makasi mais papa mokonzi alinga ngate so nzamba olinga nini apesa ngaka eloko ngana lingi donc ngana oke ko forcer ndo mona ba makambo nyonso ekoma ozomona ndeko moi c'est peut-être ni alingi mobali mais mobali alingi ete azala libaku ya vie na ye asenta ye kaka eloko moko te ke elakisa linge poso ka linga ke alingaka ke na poto ta ke ça n'importe quoi de pas ke na poto bwaka bangunda wana mutu atiki bana moni parents ala emsusu ozana mwana ok pena na nzaba bobi nzambe tongo ndela muki bona invité bano na banda monde no suka nden 12h okamo pe bozui quelque chose oyo lesa bana nzambe fala yo kama watala ke azana bana mibale charge ya bana mibale na Kinshasa na mwasi fa yo kele mawa pese mukanda makamo nyoso amo na pota linga mona ngote to ba totika ko tshaka nzambe na confusion ndako na mwasi ko tshaka nzambe na confusion te tika longwe pa babokilo kopesa bana te nga conseiller kopesa mwana te nga ta mobali obalinga esimbi te na otikelo bona te mama mutamema azemi otika mwana famille nyonso te ne ya bien obaboko la bana ne biso tozata mboko ba Israël ba mère fibre eza famille nyonso te era no tika mwana na imso akoma maltraité akoma ndoki nyonso ya mabeza lana abala yote basenta yonde bano mibale okomema bango okena bango soki mobali wana za mobali ya vie na yo kene nanu tuna volonté ya nzambe volonté ya nzambe ko tuna te sutu te nzambe sala pona mobali na ngai soki ngani soki nani te loba nzambe na za poso pesa nga eloko eko pesa nga kimia banjela bato nzambe na zana bango po babika la kimia to batira ko tya nzambe na confusion mobali wana na makamnyoso na explication so pesi de la douceur aza mobali ya fi wana éviter po mobali ya mutu ya vie eyebanaka omoni eyebanaka te koloba bango te. Non, je t'ai dit. Toi, tu ne peux pas. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. Parler ainsi. Et tu ne peux pas lui donner de tels conseils. Non, j'ai dit Yokanga. S'il te plaît, donc s'il te plaît d'abord dans ton pesa tant que moi si. Oh na vandi na place na kibo moi si atanga darling ne na za boye. Soki na moni ke ba projet to kana ki to sala ozo koka ko réaliser ngote na ko vanda te mobala za ndeko na oteza mamboko supporter na mamboko supporter. Love, l'amour. Mais ce que est l'amour, quand on Ok, merci. Dans ton commis, ton chuté vers la fin. Donc, baby, time is time. Le temps, c'est le temps dans ton commis Nasuka. Donc, Naza sous na pose, internet nion, ça va au bazar. On a bâti un petit pouce, na bino, ne sala kabiso ba bien. Toza na pose ba commentaire, on a bino la fille oyo. Nangambo balobi abuka mabolongo, nangambo balobi que non, aza mobile ya na été que azonga dans azonga
kozonga pa na bango mais la fin na minute oyo aza na ba questionnement na mtu na ye donc ba oyo balingaka check TV Congo de bossi bo mutombo koko ya ba jumelle donc naza na posa bo massive ba commentaire na bino ba un petit pouce na bino bo sala kana esala ka biso ba bien donc to chuter vers la fin donc na lingi na pesa papa bilima pesa la biso ba ya yo ba o ba sala ka ke bilu et toi zala donc pesa bango ba mbote. Ouais, lelo na simbi papier ba simba papier te. Lelo na simbi papier po ebele ba na bwa ka bango te. Alors natali na sima caméra na moi nanu metitima o supporter vraiment nazo bwa ka trop lelo. Kokatangati. Ya liboso na baina na Carmela Kabamba le quai de l'homme puissant. Na ke na Sanzo da Costa o yanga ya kati yo ibikani to sololaki. Na ke lisusu na Mama Sandra pena na Londres muto asala pena ba kwanga na Londres. Mama Sandra ba kwanga ya kitoko. Mama Sandra na Londres. Na ke lisusu na couple ba jeune couple moko sele pena Chateau Kitunga na bango na London. Chateau Kitunga place bateka pena ba mbisi ya fresh. Bateka pena ba poisson, bateka pena ba ndunda, bateka ba pondu na biso biloko na biso mboka. Chateau Kitunga pena place bozali na pesi no ba mbote ebele. Na pesi mbote na Taveline na de la Tirelle. Na pesi mbote na Joseline Mozitu na Paris. Na pesi mbote ma grande sœur propre code la maman. Na pesi mbote na Jeanne Faraha, comme on est dans ma casse Jeanne. Faraha, on Swahili je comprends. Na pesi mbote na Julie Mambote. Julie Mambote, ma grande sœur. Mambote belle place aux alliés. Na pesi mbote na Hervé Kunguma sa na propre. Na pesi mbote pour na kusugi sa na Benin Nadia place aux alliés Mambote belle. Merci Ndeko Billy de toyesu na la patronne donc pesa bayayo Mambote dans bayo bazara na pour na kosala la kanona ba bien. Mbota liboso d'abord non lingana passant avant na pesa batunio so et na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo papa aza mutema munini le quoi stade de martyr na pesa mbote sikozami na pesa encore mbote na honorable Papinzi la na France honorable bambote na ebele Georges Djunga otetela ke mafumbe bambote na vraiment ebele Pretacolor Mwasi ya Mondele bambote na yo Myriam Makonda Josué Makonda Papa Arsène Makonda na Mama Annie Makonda bambote na ebele na France bafani ya Darling Love bo continuer ka toujours kopesanga confiance na elora musu na senga bino mbongo te na ngande confiance soro moni okocha commentaire sala pesa ba avis na yo selon ndenge sujet oyo ba peseli ko banda ko finga vie privée na ngate na commentaire s'il vous plaît non senga bino mingi so lingo finganga numéro na téléphone ya na Congo Check TV obenginga oye na WhatsApp toko finga na bientôt et na Facebook na Darling Love la canon toko finga na bien non que na si je ne ba sali boli solo ne ba beti ya mutu boye ezo pese passe ya pesinde po azwa solution yo ko ma finga nga wana ozwa makam nga ofinga wana e ko sa kitoko te to respecter musala Darling azana musala na e so lingo finga na nga merci pe na yo de la douceur. Merci beaucoup. On a un téléphone na téléphone est à plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga ezali Billy Mbiye Benga to komana to solola et ça la bien. Merci. Merci beaucoup. Donc année to lobaka Congo Check TV za na ngote pona bato ba fingaka. Congo Check TV et salama bosi ba sala Congo Check TV pona bato bazana ba yana ba problème donc Congo Check TV ba donc bazana te pona ko inventer ba masolo eza bato ba ka komona biso pona ko pesa ba problème na bango Congo Check TV et lukela ka bango solution qui on n'est pas là pour injurier. Dans ceux qui ont salama na yo pona ko injurier donc va te faire chier. Donc ici on travaille. Dans ceux qui ont zorano ba mega na ozu potala anoka Congo Check TV o fingaka kingani dans tolobi na yo tika donc balobi na grande dame oyo problème e komeli buka mabolongo mama kolembate balobi nzoka lembaka mino na été comme conseil de la douceur te donne vanda de même on se confie qui na nzambe balobi moi ça maela za moi so atonga kanda tu avais eu tonton ya koprio tout na si réellement c'était l'homme de ta vie le Seigneur t'avait répondu c'est lui continue ta marche le Seigneur a dit reste à ton poste comme Abakouk donc moi je te conseille kolembate continuer bangomba kanga mutema dans la vie za kakara bongo
continuer marche na yo na pesi sous un grand merci dans mon temps dans la keto ko makasus na banda konem so papa Sibo Mutombo leader ya Pembe mikolo nazo benga ye koko ba jumelle na Katalman papa je te salue ma grande sœur mon sang la grande au fossette la grande dame mesdames mikolo na benga ye Diego Kaonanga je te salue et puis na pesi mbote nanga na Alfred Mwinza na kati ya France je vous salue et puis na pesi famille nyonso mobima mote et puis je salue tout le monde qui me connaît je vous love bisous bo continuer ba commentaire na bino sala kabiso ba bien que Dieu vous garde na lingi bino mingi bye bye Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo